Mbote bandeko batali pe balandi ya radio télévision lokole bisika nyonso bozwami ngai komona ngai Fiston Pelende tata ya Sedek nayebi ki bozali belé epai ya Yves Malou na Kinshasa Makambo epai ya Toyo la vie ya Papi Gen et puis epai ya administrateur Maurice Premier na Congo ya Sika lelo na tongo ya lelo tokolobela bongo affaire ya évêque Mukuna procès ya évêque Mukuna oyo ezali bongo contre mwana mboka Chibola bafundaki évêque Mukuna aviolaki ndenge bandeko mosusu balobi Congo ezali le seul pays au monde oyo mwasi baviole afilme nde baviole ye est ce que procès wana mwana mboka évêque Mukuna akobika nango to akobika te parce que procès ote koleka ezalaki publicité bokola na kati ya interview na biso kosala na mwana mboka Anderson Kongolo akoexplike biso qu'est-ce qui s'est passé na procès wana et puis quel avenir non seulement politique mais aussi religieux ya mwana mboka évêque Mukuna tokoyamba onzela ya singa mpona bino mwana mboka commandant Anderson commandant Anderson mbote pesa biso rapidement résumé ya procès eleki ndenge nini.
parce que nous, on n'a pas fait le droit. Est-ce que Foucault, il y a évêque beaucoup contre accusation, contre procès, c'est-à-dire que Bafunda Pe Mami Chibola, par exemple, qui a exposé Boulumbu, il y a une personne. Et quand Andima qui a actué ça, n'a pas filmé, on a comme évidence. Est-ce que les infractions sont pour toi le monde?
information ezalaki na passé te ya mibale bon justification leport moto ngo se justifier oyo kutu oyebi koteya te na pas la parole okoloba na lelo moko te na lingela ngo te omoni ke bango na bango ni mokosozolinga kankenza na oministère na biso kankenza ntango ya dialogue na centre sécurité ebimisa plus 4 yena baati mokolo moto ya na mbongo ko po bapesa bato basala yo ayari na ville ya président soki na mbimba premier ministre donc basala nzambe na congo naomona te. Voilà, merci beaucoup Manamboka Anderson, mesdames et messieurs, excusez-nous pour la qualité des sons, tout le monde qui est son côté Manamboka Anderson nous a dit bien, mais prochainement on va améliorer. Merci de nous avoir suivis, émission sur Awa, nous allons vous retrouver demain avec notre numéro de l'émission Loco le Plus. Chap chap, et tchara.